nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo to bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na la kisayo nzambe ya lula olio yo kende kotonga nga partout yakande na la kisayo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na la kisayo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye ya la kisayo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya famiye tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai umelite lelo azeli lobite yoyo tala ndenga lingezala lelo Merci Jésus. Ba maman na ye kotatola oyo nzamba sali na ya walelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo wakufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Bartimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa na ye kodatola oyo nzamba sali maya miso etangi comprenez mon émotion na ye kodatola oyo nzamba sali